makambo o tokuta na kanango na mokile pesa kapasi ya kosakana te ba jeune fille oyo bazui bourse d'études ba kende kotanga bongo na Canada kasi jour ya kokende muninga moko aye na ba parents na ye ba kotika na aéroport pour ba kende kaka des araso mwana zo voyager aya kana ba parents na ye muninga ye na ba parents na ye ba komaki 1 heure avant ndenge ba yokanaki kasi muninga mususu ole na ba parents na ye aye na ba parents te ba komaka na checking 2 heures avant. Il y a comme 1 heure avant, aïe moko ba tout nous moko pour aller avec nos parents là nga passer makamba ça il y a pas de souci. Ba zu avion, ba koma na Turquie, escale na Turquie, ba la liwana, lobi na ngo ba zu avion ba kei Canada. Tant ba comme na Canada, quelque temps après, muninga wana msusu oya ki moko sa ba parents lobi non. Nazali koya na kitana se na luka mwana somba chargeur et mo na charger téléphone na bengo apparent na ngai tango akitina se a umeli azo koya te ninga oyo tol ma bote ko masika na nazoki chargeur na nazoki ba numéro ya sikate a s'inquiéter mo ete a bengi ba parents na ye na kisasa mama nazana ndeko awa to yaki na ye o ba yebi pe très bien mais azo ko mona na te banda kedaki est-ce que bo luka moyen zali bo ko ne pas la bango kotala soki ba su contact na ye to ningeni ba mama na bandeko ba kei na lupango ba camarade na yowana batala ba kutima ibembe na nazali ya kokufa camarade ba voyager na avion nzoka azalaki ya kokufa donc ibembe mati avion et kei tina Canada histoire vraiment de quand to kobete na lelo bosala attentif député Delice Sanga oya misaki révélation que ba politicien to ba député bazoka $21,000 aye lisusu na révélation oyo na benga nini azali prophète to nini alobaka yango kala déjà loi moko ba taki motion na assemblée nationale oyo soki mutu akufi et que akomisa komo na esika moko songolote ba koki koteka ba organe na ye ba rein ba foie nyoso tuana ba député musu ba fotaki yango comment il déjà coûté na Sénat heureusement il y a qui ko intervenir ba sursoir yango ta siko makambo ba rien de commis yoka ndenge député Delice Sanga azali ko dénoncer est-ce que boyebi loi wana na yebisa bino loi wana na mubeko wana ba komaki boye et ça les kaki na Sénat balobaki za bien balobi boye soki congolais ami komisi na liste moko boyete c'est-à-dire que soka kufi ba organe na ye c'est-à-dire foie na yo motema na yo rein poumon ba koki koteka tambola na mokilo mona makambo bateko batindelinga image moko awa tala bandeko oyo na yebite zali sikani me bazali kolamba maboko ya batu na makolo ya batu ba kolamba ngo pena lokola ba okaninga ba otokisa ngulu oyo na mboka nini oyo bandeko tokozongela ngo kaka na émission ya lelo na Londres bakangi bana to ba kuti bana na ba conteneur oyo je crois traverser la frontière bana wana bango mona kata bazo décharger ba kuti bana la kati bana wana ba ko sa nini est-ce que basali ba clandestin ba uti wat ba ko na Londres ndengwa ne pesi mbai yango to kolobela yango awa na émission ya lelo 10e roi mini Congo mwana mboka Fabrice Zombi asali bongo exploit na village na ye village natal epai wapi akotisi courant esika courant ko konsalate yango na lobaka chaque fois ba notable ya songolo pakala est-ce que pona nini botonga na ba village natal na mute tala ndenge moi mini Congo 10e roi mini Congo mwana mboka Fabrice Zombi Kavabioko asali exploit akotisi courant na village natal na ye ndako bali ko mona wana esali bongo na village akesu musika ba ko implanter antenne ya Orange P na village natal ce sont des exemples à suivre to kolana ngo kaka na émission ya lelo Bagarde ya royaume. Ti. Tozana royaume. Tozapena pesi mini Congo. Tozana pesi mini Congo na royaume. Ya grand roi 10e roi mini Congo. Akisinega har. Atsinda hade sisi mini Congo. Sisi bambuta. Linda wo. Yao tantine lindo yo. Mwaza mongo. Yao tantine linda losako e mwasi alipeka sola zala kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo. Bana Djobour, bana Durban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique Mobimba. Babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole, tanga kara na village elle so likamboza na mboka ba olelisa. Ngiri Lokole. Mokonza mboka na mitingi ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique.
yana Lokole TV. Sanga plaisir. Allez, téléphone na yo. Kota na YouTube. Kota comment Lokole TV. Allez s'abonner. Fina Moussapi. Toini. Bisous. Bye. Radio Collective à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection pana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Andika, la tsabana. Oyine to mutaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Batu ba komobanga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike. Olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomona adresse na biso. Yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokole epai wapi tokutanaka mpona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala o ebinga ite yeba kombo na benga kangai Fiston Pelende pe lisusu tata ya Sedek bele bale kotunanga oza mwana na kombo na Sedek zali mwana ngai te Sedek zali ki ba pays oyo ya Afrique subsaharienne ba Afrique australe biso towenga ngo Sedek lokaba baka sommet ya Sedek bongai sikoyo tout le monde en Afrique du Sud, Afrique du Sud, il y a un pays Sedek, tata ya Sedek. Même si on a un mikolo papa Fiston, yo communion ko ya bana, ozali le kolembonda, ozali oyo benga kombo oyo kolinga mengai moko na yebi votre humble serviteur, ozali kaka tata ya Sedek. So boko misangai tata Afrique bobimba ezali kaka bino moko. Te c'est que bien. Ya soko koti na senga kaliboso otie et aimer vidéo
Soko s'abonne déjà au partager pour ma soto betaka awa et ça la rapporte à biso mon côté et ça la rapporte à conduire batouté ça la rapporte à kosunga et si quand de quoi koi yo okoyate si quand de quoi longa ki yo pe olonga te c'est que bien to kenda kalango ndengo wana tika to pesa mbote na mama Chantal Zola Narcisse na Milan mama Chantal Zola Narcisse na Milan mbote na yo molandi monene ya radio lokole télévision bokomi c'est que bien na bino ba otala biso tika na pesa mbote pe na double aigle au combien c'est que bien na bengi double aigle devinez na nango double aigle bokomba to pesa devoir à domicile double aigle on est mankambo on se retrouve juste après ceci. Voilà, Bilengue Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana dans ma histoire, bien. Pour les avoir vraiment mis ma leçon d'enseignement, c'est pour s'abonner au CP. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile, Ezawana Takabuna Mosebelisa, Biso, Nangana Bino, Toza et l'autre. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Kasi yamboto banda tika to bisayo ke Mike Josh sponsor na biso aux Arabes aux États-Unis d'Amérique azali ko sala musala batu bali ko tinda biloko batu bali ko pesa ba commande ezali ko koma ya ko sakalate bandeko to sana ba témoignage awa yamboto betelo li solo bandeko témoignage bandeko o ba pesa ki commande basala commande bango na en ligne biloko komeli bango mama o azaka en Espagne Moussou Bazan en Belgique, Moussou Bazan en France, to kochanyo sote metala ka mama oyo akomanda ki ba super wax hollandais. Ya Vlisco à partir ya Mike et Josh et Comélier. Yoka mama oyo yemoko ndenga ali ko loba pa na ngoya ngwana. Landa mama oyo ndenga ali ko perte témoignage ndenga jubilo ko na Yolanda. Papa Fiston yangwane monani ekomi lelo vraiment na ningani te banana koma kitongo na lobi na kende kaka kozela bilamba na nge koma ekomi vraiment très bien na sepele ekomi na ba après-midi awa kaka nazu yango kale na telefone na tindele o message wana koli pe yaki na jeune garçon ok kitoko na sepeli na pesi pe papa Michel Messi na pesi pe de papa Fiston Lokole awa ezaka ya studio surtout ya solo vraiment ya solo ezaka ya bangai te solo na solo yango ane komi 4 jours ibilambe komi talaka na salika commande 4 jours nazu 5 pièces hollandais original vraiment oya Hollande eza ya ba chinois te ya Hollande et mon ami papa merci beaucoup. Voilà, je crois Bolandi binomo boyoki mama après ça il commande d'ailleurs en ligne il y a 5 super wax bomoni et comélier en bonne et due forme la kabongo d'Espagne yaya yo muto otala kolembate kota na ligne na essayer ba kobi marché na site ya Mike Josh pour osala odanayo ya makamunyo surtout soko osala possibilité wante ose ba nenga okota na ligne te pour osala commande benga biso to kopesa o numéro ya Mike Josh malamoko okota en communication na ye. Nalobaki yango ne bandela kuna soki ba notable nyonso tout ba bandi ko tonga na ba village natal nango mboka eko développer okomona ba ressortissant ba notable de Madimba notable de Grand Kasai notable de Grand Bandundu notable Songolo Pakala mais soko tal ba notable wana ata mutu moko te atonga na mboka na bango na village natal soki ba tonga o ba balanga few of them kaka mukie basali exploit tala exploit oyo 10e roi mini Congo mwana mboka Fabrice Zombi Kavabioko eloko asali akotisi courant bongo na masimanimba na village natal ya basuku e kamusinga itamba tinenga image oyo na lobi tozali na Kinshasa tozali na Kinshasa te tozali vraiment na village natal esika roi de basuku afanda kabwali komona wana bona bozali komona lupango ya roi de basuku mwinda yango azali kopela boko tarata ndaku ya roi dini ya roi litomona ka yango soki
ba notable nyonso tout ba bandi ko tonga boye na ba province na bango. En tout cas beaucoup n'a rien envié ba villageois ba ko bimali susu na ville tété et le quoi boye PCS ngo tolo bate tika tolo ba c'est initiative malamu oyo il faut kolanda. Et surtout moi na mboka Fabrice Zombi roi mini Congo après interpellation na ye na ANR tangwa bimaki akendaki bongo na masimanimba et pas wapi administrateur du territoire ayambiye après ko yambaye bazalaki ne masolo muke na simawande akendaki na fief na yemba la liboso après interpellation na ye na ANR de boali komona wana dans longonia na oyo mwana mboka roi mini Congo Fabrice Zombi King asali ya kokota courant na village natal. Il est allé encore plus loin pour na kokota sa vingtaine ya orange donc quand même dans village na fin fond ya mabele ya basuku ata obengi okozwa muté kitoko te c'est kitoko makasi. Voilà l'exemple à suivre. Alors ba villageois basangaki baloba pété baloba même quelque chose occupé nungu il paraît roi mini Congo il fallait que ça la roi te il fallait que muso la roi la place na ye il paraît ayiba pouvoir wana mesika boye mfumunzi premier ministre ya royaume ye azwaki pe maloba a expliqué qui pouvoir wana ba pesa yango epa nani vrai ouais basuku tolanda symbiose oyo ndiye masali yango ebongo to zonga. Voilà arrivé à grand chef coutumier roi mini Congo Zombi Fabrice Kavabioko na territoire ya Masimanimba chez l'administrateur des territoires. Voilà son arrivée le lot toza mokolo ya le 8 juillet 2023 na kati ya Masimanimba. Directive na yazo kende na village na ye natal na pesi mini Congo la situation ya madei otoza nango na région ya madei ndi azokoma na mabele na ye ça pourtant aleki na administration pa AT komi na ye yango wana na AT. Voilà ayo na mpesi mini Congo. Voilà on a palais royal kati ya village natal. Wana pesi kati ya royaume ya pesi mini Congo. Tozana pesi mini Congo na royaume ya grand roi 10e roi mini Congo akisinega har atsinda hata sisi mini Congo sisi bambuta sisi bambuta royaume diari kitata royaume mini Congo na pesi moto yango tozo yote lawa ba fero news za sa majesté mutwasa yango basi bazala mboka nande azokamba biso pe bagadi na ye biso basokamba lokamba ya musala ya roi na lelo pe toza na musala na ye te lolalaka libanda tongo sa. Voilà awa na royaume mini Congo na mpesi. Voilà le palais royal, c'est ça. Groupement ya roi mini Congo tozali na kati ya siège na biso na village natal
yeko pekisa na bilibo na biso atozezo bakala bigi te. Wewe kuju ngaba damu tano na benga kyandi mai. Nazali par roi, grand chef coutumier du Congo, pesi du Congo. Na kati na mboka, na chaise, na makulu. Hata majani. Mboka ya yu, na straight. Ndele tarapo. Mwana kesho. Yengemba. Kumutu uishi mutendisa yene. Kumutu utendisa. Enge, fika. Amen. Na yenu kuri makonda kuisha. Wewe ndiye kesho. Ono ye kesho. Hata mangeni. Wewe kumumtenda. Wewe kubi mtu yake. Wena mwana mini akaji. Ndo wendira hakana kunosha mitambo myande maguli mandi kusuka bila nyanga kuzulana mabukota mama. Mndanda. Kana mtu yiga. Kego mwana kaje mini Kongo mamukota mama. Ndio stara gisaro. Inshallah. Kuisa. Waburi ya kesh. Wono kesh. Wobuga bi kesh. Monogo iningi kumutongei. Bon, merci. Bana expliquer pena ngala. Kanga papa. Wazali noko na biso. O noko na biso propre. Mini Kongo alobi na loba na lingala pa za koloba kisuku bino pe boyi kona Kinshasa. Alobi mwana kasine propre eza kusudete. Voix Mini Kongo ka voix bioko. Alobi na sasa oyo atungisaka ye azoba bango te ayebika mwana kasi na botama ye oyo bozokende kuyoka bafilme na bino wana bozokende forme aboyi na ye yango epo ayebisi boye bato baza na Kinshasa ezala président de la République merci baministre bango nyonso tu na commission mosusu baagent de l'état nyonso tu batie respect na Kinshasa yayebi mutu mosusu te ayebi Mini Kongo mosusu te misato te Mini Kongo eza kaka roi zombi Fabrice Kavodio ayebi mutu mosusu te awa bazwaki bokonzi na mboka yayebi bango te ayebi bango te bango baza famille ya wundi oyo bazokoma mikanda pamba na bino bajournaliste bosala na baradio botika biloko wana botika biloko wana botika biloko wana. Wa mama mbanda mutasimbi pouvoir ngam na zolo ba premier ministre ngam na chaka bando na biloko soki na peshe te akuzopena makasi atam azamu ala kasi yakala wishi ndataka bomo pasa makulu nalobaki makambo ya barin oyo totalaki tata ndenge bakonzi ya ville mwana mboka Silvano Kasongo général commissaire provincial ya ville ya Kinshasa alobi bango batikali komona te esika nini bayolongola bato ba organe ya kati to hôpital oyo awosala makambo moni yango te totika koyimayima totulaki mituna kasi bato oyo oyo bazali koenleve leo na tongo na après-midi totalisaki bino récemment awa jeune fille oyo baenlevaki ye kaka lobby na kati ya catch yango zaki na papier oyo ya promotion ya pasteur moko songo na kobeta na stade de martyr. Heureusement ba pem ba interpellaki bango ba interpellaki bango bakangi bango bataki ba kidnapper wana bataki bango na prison papa ya moi ekolela moi na jeune fille kitoko sinote balinga bakende soki zaleka pa botela biloko soki avant ya ba organe wazala kité est makambo ngo katate toyebite bazali koteka ngo combien kasi révélation salami tala mwana mboka député national Delice Sanga oyo abimisaki révélation ke ba député bazwaka $21,000 babandaki koboya yango baboyi yango bati suka vérité et akobima parce que vérité te tue. La vérité finit toujours par triompher. Bon, combien? Une vérité comment qui a $21,000. Abimé c'est sous vérité. Il y a beaucoup de gens qui ont lobby. À Kamwaki
amoni motion moko na parlement, c'était en janvier 2023 avant makambu oyo, avant te baba kaba te baba monsieur fashion te baba film sur soir ba fille ba influenceuse bataki motion ba motion na mesa que soki mutu akufi et que a signé quelque part te akoma comme na liste te ba ko ikoteka ba organe na ye ba organe ba koteka foi bakoki kozwa barin bakoki kozwa motema bakoki kozwa nyonso tout soki mutu asigne te yaya mutu akosigne wapi livre yango ezali wapi oyo mutu nini akosigne nous sommes combien de congolais oyo faut signer il faut signer wapi tala ndenge baotekaka mboka makambo oyo ezali complicité te yaya tolobi kaka est-ce que komi biso tolobi kaka rôle na biso ya kodénoncer ya kopesa information oyo surtout oyo radio lokole ezali émission ya éveil ya conscience yaya est-ce que la muki soki Denis Sanga azalaka te ayebaka motion la te yaya mais eroyo engoza la langue populaire est-ce que motion wana eleka na ndenge ya kuzuté poto yebi makambo ya mboka sunde ekendaka yemo buta lobi yango est-ce que ba sursoir ngo ba oza la jour ya la te ba lekisa yango po il paraît que tout ba député mususu bandima ki yango déjà et comment qui déjà tina Sénat imaginez-vous ce qui lui est commis na Sénat cela veut dire que Assemblée nationale et Sendimi yango heureusement il y a ko intervenir bazongi sika sur soir yango loi wana elekité yoka Denis Sanga ndenge ali koloba makambu ya boyi pasi landa baye na loi moko jour moko na fandi na bureau namoni bayelinga ba dossier Nathalie ba loi wani ni zoleka oh loi elekaki mkonini babite débat nango lelo ngabi abo débat lelo. Bon, il faut na kende. Na kati makambo nyonso na osa na komi wana. Na komotal. Baliki si loi. Moto liboso aleki. Non, loi eza bien, mais il faut ka ko bongisa makambo mike to kosenga commission a bongisa. Abi me bati pour bazotanga la même chose ou quoi. Na moni ami balé aleki. Non, je félicite le rabite. Oye comme mabe. Na leki. Na ebisi bango eloko yo bozo bomande ba congolais. Est-ce que boyebi loi wana? Na yebi sabino loi wana? Na mobeko wana ba komaki boye. Et ça les kaki na Sénat balobaki eza bien. Balobi boye. Ce qui congolais a mis commis na liste moko boyete, c'est-à-dire que soka kufi ba organe na ye. C'est-à-dire foie na yo, motema na yo, rein, poumon, ba koki koteka. Bozoka mabolanda kate topiki sakabino ya trop tango baye na yango ngala lobi non honorable président oyo loi oyo eza ya babandi parce que na ndenge biso toyebeli mboka na biso na administration ezalité na justice ezalité na yokaki mutu moko alobi non soko rein bazui rein ya moto to bazui foie et quand bima na Congo te habitala minere ya pamba e bima ka te kaka fwande au 4 au aéroport pour bima te nga bime moi je suis juriste ceux qui nana ya mokwaza quelque part alingia zo rein ou memira en avion aya fandia wa bakopesa rein mais comment ça allait se passer si cette loi était passée au moment na bato bakoti na bamboka bakangi bato bako boma bato ba sa trafic ya ba organe nana lobi ba ngome di donc bino tout qui pétrole toteki pétrole toteki ba minéraux toteki ba zamba toteki mabele siko ekomi su ya koteka bato donc enge koma soki loi wana elekaki encore ndenge na yebeli biso enge ezala pena ke rein yango oyo foie yango oyo libumu yango c'est pas possible congolais bako koteka ye na kiti te soko olandi makambo eleka kuna na assemblée ekopesa yo penda tristesse pour mboka na biso tozosekango mais peut-être que ce jour-là si je n'étais pas passé à l'assemblée pour prendre une position aussi ferme parce que nandimi baninga nanga bayokelanga mwa mingi soki nazwi maloba moko balandaka ntango nalobi boye namoni siko débat échangé non mais comme a dit l'honorable Sesangala cette loi est dangereuse on ne peut pas ti topekisaki loi wana to bloquer yango mais ba bloquer yango lelo jumusu na kozana zobela bakena ngo kuna ekoleka donc un pays où vous n'avez pas de registre d'état civil boyebi même nombre bozate mozolo ba mutu ami komisi na registre te
Yé asa ndimi ke bazwa ba organe. Mais bakoboma batwa. Bakoboma batwa. Donc ils vont enlever les gens, bakokata batuma boumou, bakozanga barre. Moi je dis mais comment un pays, un député, un sénateur qui aime son pays, son peuple peut poser ce type de choses? C'est pour arrêter tout ça que Tozoloba, il faut refonder le Congo, c'est-à-dire Tozoma Benabiso Tenase. C'est-à-dire que to bandanango na musisa. Et si c'est le projet de refondation du Congo qui passe, je crois que vous verrez un autre Congo. Ça ne sera pas un Congo de la gratuité. Ça ne sera pas un Congo facile. Mais ça sera un Congo de l'honneur, de la dignité et du travail. Je dis, je vous remercie. Nayebi te tokobenga yango nini ezali voyage à clandestin to nayebi te nazangi maloba kasi na Londres bakangi bana ya mike baze kobisa bana mike boyeba mituka oyo marchandise eka ko livrer nayebi te soki butaki de frontière à frontière mais na cash tangi kobi tangu bazo ko décharger bakuti bana mike bango moko na kati bali kobisa bango bana wana bakuti wapi on ne sait pas est-ce que ba parents na bango balembaki balinga bakati bango frontière to ndenge basali bandibu to ndenge heureusement basali bana ya batu mwindu te linga ko bana batu mwindu basali boye bana batu mwindu basali boye mundela fandi pour les bana au basali soit ba meti de basali bana soit ya ba poso za rampe moi pembe est-ce que bokomi yango basali ko mona ala to lobikaka to pêcher information pour na boyeba ezali kaka biso ba indote muto nga ko traverser na ndenga ba yuya même ba moko pa traverser na ndenga ba yuya okomi ce qui est bien donc image yango wana mais surtout précision likambo oyo to kozonga pour na ko expliquer bino en large et na ba détail nyonso totika la kaka na makambo oyo ezali suspect na moni yango susu suspect na ebité salami na mboka ni bande ko proviso lobaka vérité kasi batalinga vidéo ya esika bali kolamba maboko ya mutu bakati maboko awa bakati maboko na makolo ya matu ba ekolamba yango na ebité bakolia yango ni lokola boudin lokola shawama na esprit ni bakolia makolo ya batengo wana makambo ekomi ya kobanga shooter et ça c'est ya sonité ya kobanga te do yo pena mutu ozo kolia muninga la yo mutu babenga ba ba cannibal o balia ka batu o baba mela président moko à l'époque ezala président ni bokasa na ebité o awana kolia batu ezaki fiction pona batu mais sika boye komi na ngodoki à l'œil nu pena boye tala ne bazo kotokisa ya soko lingi vidéo on a continué on a privé moi to tiango ça été maboko pena ya batu yiko toka to la saka pe awa ndeko moko ande kolamba soki nkovi soki pe mfumwa na mboka moko songolo na ba biloko ya bana bibali to lakisa kibino ngo ezana site na biso ezotala makasi kuta emission ngo wana tala sika be maboko bakati maboko awa okati maboko awa siko okola montre kitoko boye ndenge ni montre ya Mike Josh tala montre kitoko boye okola tango ndenge ni so bakati maboko okati maboko ya mutu na makolo ya mutu yo zali kolamba yango ndenge ipoli yango kolia ngo na bulu nini aya ya bandeko pasi ya kosakala te bakambo to suka wapi nzambe kaka zonga sinote mawa soki to siba détail esika likambo esalami to kozonga pona to ya ko éclaircir bino esalami na mboka nini Radio Collective ya Fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Tolobela bakambu ya Mike Josh bomoni ke compagnie brand marque déposé ya sika ya mwana mboka oyo asali pona kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya ya auquel États-Unis d'Amérique okokuta pena doki esika ba classe pena doki ba brand ba marque déposé okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yikolo baboye bande ko belé bali ko benga boso ko benga biso mais pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro so le kayango bo numéro Mike Josh yango ata to ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba oliko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotaka na site bandeko site yango azo telebino site yango wana okotika na site wana donc okota site e ko pesa obo inde bomoni ozo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran okoti wana na marché au tali article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète
ba tout pesi do ba veste pena ba élégance ya kosakana te nyonso tout o ko besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyonso ka radio lokole voilà pour ba papa sac qui pena ko taper laptop vous comprendre au côté laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango ça qui oyo Mike Josh et silika kate voilà na ça qui bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye ya toko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo Mike Josh et ça va il y a tout 4 on va sachet oh azo ki acteur ozo mona ozo 4 na ba sachet ya to go mettre dans le solo to continuer information tire to ba ya sponsor po et ça dit non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga session na sima voilà montre oyo et ça waterproof. Vous voyez, vous avez l'accident. C'est-à-dire que montre on est dans la tango bouillé. Na côte la piscine. Na côte la maille. Na côte la maille pena boy na côte la maille montre oyo et ko bebate. Ya montre nous l'attaque. So que ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango o griffe wana ye soki nini, soki songolo parate. Ya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre on a rodina na maille. Na sokolo na piscine. Pourquoi tout ça hiver ce doit être été bon on a plongé dans la piscine mais on montre pas ngoyo et ça et belia kota na site wana kota na site commandé ceux qui comprendre était benga Mike Josh numéro ya ngwana obengie ya ko benga été pour osenga musala et puis passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pour makambo benga makambo souté benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pour la commande au bengi pour la commande sur comprendre sur possibilité de comprendre les alliés sur côté d'un site au comment na nion surtout les alliés noir sur blanc bandeko ya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh ya nion surtout au lango besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter ya biso na bango différence yena. C'est pas la ba défilé des modes ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site yango wana kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya ba actionnaire na Visco baby Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème té alors bande ko babenga ki ebele bande comme ça personne qui commande on a ça na besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke e te ka na prix de gros alors prix de gros on a pour na Mike Josh ateke la yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako na to na boutique to na adresse au pesa. Et c'est que na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrie pour prix à mukie wana batie et ça pour na baso mango. So ki osala moya ko so mango te bandeko. So ko pesi order wana to proposola ki yango o ko pesa na yo order na yo pesi commande il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati e ko 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco
et puis ben ko livrer DHL s'il vous plaît ti na adresse oyo ko pesa est-ce que vous comprendre ce que pesi commande na yo nga lingi nga 10 pièces ko lelate ko bangate et ko ya ba ko pesa au délai oyo 10 pièces de ko ya ce que lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko donc bande ko bosa na Europe bosa na Afrique en fait na Belgique na Espagne na wapi partout na Congo na Angola bosanga surtout ba Congo Brazzaville boteka ba puta ba mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo maputé ouais ça maputé ya Hong Kong, auto en anglais fait fake originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bo sangisi muke bo pesi commande bo ko zo yango te auto loba kité to lobby. Ils pour na Mike Josh. Moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te c'est que bien. Lisolo to kobeta lo bande ko pesa yo passe na sakabino lisolo e benda ka lisolo masoto za kobeta awa ezali masolo oyo bino mo wali ko pesa biso ndeko moko abenginga ya ba misto te lisolo beti wana ezali lisolo na yoka ngo pa mutu mo ngabeta ngo deja na tala ngo na chaîne moko songolo ndeko prochainement to kotanga kombo na yo likambu te ndeko tango to beta ka masolo awa tuzaka ba expert te soki muta pesi li solo to beti biso to koyeba nene ke mutentel abeta li solo wana esika moko songolo ata si ba beta esika moko songolo ya to mona ka information da kana so s'adresser beaucoup plus dans ndeko oyo na ba commentaire ko koma yo beta masolo ya mutentel yo beta masolo ya esika bo ya luka kimia esika to sangani na radio lokole to ka famille et ça dit seul programme, la seule chaîne, la seule émission oyo papa na maman ba fanda ka esika moko ba vandi pena ba ali kotala na suka lango ba simbi quelque chose ba insanité ezalité te Jack Bowen okomi kutu Jack Bowen na Bundes okomi Mama Chantal Zola Narcisse na Milan bongo te c'est que bien ya okomona même information tout le monde la kalikambo sala mi songolo et l'équipe bongo na TV5 et l'équipe na RFO et l'équipe na France 24 et l'équipe na BBC et l'équipe na chaîne so likambo ezapi ya soki yoski okaki de ali solo o esika moko songolo likambo te zape kende kota esika moko kasi ko li awa yo oyeba ki li solo bande ko so yebi solo ante kotuka mutema na biso te ndeko awa ya kimia biso li batu ya kimia to beta kama solo pona ko nuire batu te pona ko sunga kaka non seulement communauté africaine mobimba mais na batu ya mangala mutu nyonso tu oyo alingi et puis awa to beta kama solo ya ba congolais te to beta kama solo ya ba africain noir nyonso tu moto ko na ratine ya mindele te donc ndeko oyo komaki to boyi kotanga kombo na popso linga kobebisa butema batu te prochainement to kotanga kombo na yo soki omoni ke to ko déranger yo et que masolo ozo beta yo si yo quelque part retirez-vous simplement que obebisa na ba commentaire bisa ba be ezali miana mutende ndeko na ngai oyo ki deko to ensemble mais to s'appelle na makasi mingi ndeko on est ensemble tata SDK Fiston Pelende azali abino bon te c'est que bien biso humble c'est bon biso humble bino ne bo comme ça biso munene ya tilanga ba j'aime bandeko tilanga ba j'aime la vidéo to et ma vidéo to partager bandeko vraiment to ba ton opération to ata 15 000 abonnés car bandeko bosalanga plaisir na yebi bino bosay belé botala radio lokole bisu batala ka papa Fisto ngana talaka na ebine basabona ka te na osala ya ko abonné ya ko s'abonner para yo awa ya bosunga ba papa ko bosunga ba mama ba ya basabona na radio lokole ba ya bino bongo na nokola bana bino bongo na tata Sedek ba ya boy di ba para basabone ko bokomi c'est que bien on est ensemble Didier Djenga beaucoup la ka confort autorité morale ba mongo nyo surtout ngala baksela au charge ya jobu okomi c'est que bien papa Richard Watuzola maman Emilienne Mboma okomi serviteur de Dieu mbote mingi lo sako mbote na maman Charlotte pigeon à Londres ya yebi na yekolamba aleki misute vous comprenez ya président Ibrahim YL nyonso na nkolo ntango na nkolo nyaso na nzambe okomi c'est que bien bisolo on de retroubenga trobeta et pesi passe ya osakate na habité que ce qui ne va pas na rien ko lobaka chaque fois les morts ne sont pas morts to ndenge nini ya ce que rataka à l'époque au banda kutala l'aventure mystérieuse et à partir de Ngabandong en Afrique numéro 1 chaque dimanche à 20h à l'époque to rataka keba la caméra te ya papa na biso Georges Mbanda tala émission ngoyu ya to partageaka et comme la baté et ya bato ndeko mwasi moko bango basisaki betude bazwa ki bourse
kaka nde ezalaka babourse yaka na bapays mingi africain baapply pour la bourse bazwi bourse d'études oyo ifalaki bakende kotanga na Canada. Alors boyebi ka école ndenge ezalaka tolma bazwaki examen d'état bazwi bourse na azalaki na pire camarade na boyebi soki botanga école mo bozo ba finaliste r moko kuma ta niveau ba parents kutu na bandeko na yo bakoyeba mwana classe tabino azaka pire na ye pour bana kobeta lisolo mwana classe tabino c'est comme ndeko oyo akobeta lisolo ya tokotanga kombo te na lisolo oyo mais tokosala tout yo comprendre pour ezalika bato mibale comprendre tokokipe ba bourse bato mosusu te mais tokokipe ka bango mbale pour ezalaki ba mi intime. Bazwi bourse na nga oketanga na Canada comme se doit ba remplir formulaire nyon surtout ba monsieur ba passeport ezalaki fin prêt. Siko bandeko webi ka nalesa laka camarade mo ba fana na ba commune différentes. Camarade mususu na pese par exemple afanda na Lemba mususu afanda par exemple na Masina na Masina quartier 3 bana Masina quartier 3 mbote la bino changu ne tombera jamais bokomi bana ya changu ba ali kolela bana ya mokali botela bango mai yaya bo voter pour na poloté bo voter pour na complaisance té ko voter mutu pour na province na yoté ko voter pour na tribune na yoté bana ya changu bo na mayele mbalo okomi est-ce que bokomi bana ya changu bokomi bana ya mokali bokomi bana ya kimbanseki bokomi c'est que bien donc musika ndengo wana boyebi et surtout bourse yanga bimaki tango déjà bazaki na vacances oui ba la classe ça difficile ceux qui boyi na vacances et surtout ba finaliste bo segment d'état muta kei peut-être ba resolara na téléphone et consort. Alors tellement bourse yanga bimaki nyo surtout ba programme ba na ambassade ba kuta la peine ambassade ya Canada ba soit permis d'études ensemble o azim batana yo pas azim batana est-ce que vous komi ba se séparer. Bref ba te jour na bango ya voyage. Jour ya voyage et c'est là qui un certain lundi ba matin à aéroport ba kende boyebi ke ba famille ba yebi ke ba na biso ba voyager ba na ba keite a ke congé pas on ba ke pour na durée moko ya makasi ya longtemps batanga ba ya kozonga évidemment ceux qui muto voyager ba accompagner pas la famille quand les alaka papa fiston ngai ba accompagner ngai pas ya famille na ngai mutu apesi lisolo ezali ye moko kolo lisolo bandeko papa fiston nga ba accompagner nga pa ya famille na ngai tokomi na aéroport kaka nde balobaka na aéroport soko eza vol local il faut kokomaka 1 heure avant soki ezali vol international il faut kokomaka 2 heures avant pour na ba formalité ba checking et consort pour na orater avion te ça rabongo te pour na ba voyageaka papa fiston biso tokoma na aéroport 2 heures avant na famille na nga maman na biso bandeko ambiance totalanga na okende Canada et consort mais c'était prévu tout ça la transit na Turquie ça dit transit na Turquie à jour moko et puis tozui avion comme nos aranine bon tout ça la bonne publicité tozui avion et puis tokende Canada papa fiston to comme l'aéroport 2 heures avant voilà si ko to komi a dit ko benga sa camarade nanga to ko ba texte ba texto oza wapi te la soria moi retard oza wapi to sali 1 heure du temps to sali pe checking et sili muninga nanga wana ya moi bazaki ya moi sina la komika te bazaki ba sumbali ba jeune photo cette classe tango tikal 1 heure du temps la moni siko muninga nanga zo ya rapide na ba valise nyo tout kuna nini boy otesa sana checking aki asali pe checking kitoko ngakutu na checking et ça là moi complication ba fiston ba complication muke mais en fait de compte c'est bon ya ki asali checking na yo so kitoko azongi siko ayi na tunya siko mais yo oyeka yo moko boy to ke ne voyage musika to kozonga ka lelo te ba ko accompagner o ta bosa boy ngeni kimi to habiter la kimi te en tout cas maman la biso aza moi busy bandeko nanga tout moi et puis kozonga possibilité kozonga za kité en tout cas on a prié en famille tout sangane en famille yango wana doki ba pesinga kaka moka ko swa na kendi ça va y a pas de souci to solo lipe na ba parents na ba solo lipe na ba parents na ngai ko ça ambiance et consomme elle pas au quota et coquille une accompagner à moi retard ko cela bon mukera rapide au côté yekuto a côté mbala moko akei pas viso to côté to vani pour la salle d'attente. Tu fais la salle d'attente. Quand on est aux Arabes, ils sont que les poteaux, il faut que la bombe avion, peine mati, après qui est moutabou na carte avion, à baigner, non,
Bon, toi, on a 4 avions, déjà, bakangi porte, ok, ça va, avion, bandi ko décoller, ah, voilà, bazongi. Et ben, on va l'avion, n'est mati. Papa Fiston, et ça, la mi peka rendengo, on a tout fait dans la salle d'attente, to côté, pena ambiance, ça, là, au Canada. Eh! Ayo pena boy Canada avec mukanda malamoko komi ya kokende poto na mukanda malamoko za nge elengi okati si maite o mai okata Méditerranée te o te malamoko komi na Canada na mukanda. Quelle grâce, hein? Voilà, on est ensemble. Papa Fiston na esibino awa fa ça escale na Turquie. Avion et mati petit comme na Turquie to kiti. Alors, na ba bourse na biso, ça qui prévu au isika rofanda on lo bayango déjà ngai tellement na famille na Canada na bukaki na nga hôtel na buka hôtel ya une semaine pendant une semaine wana banda ko luka isika na reçoit appartement siko yé muninga na nga ebisinga no nga en tout cas na kofana na epa ya famille moko boye na yebana muninga na nga mo buto fanda pana ye pendant quelque temps et puis na lukanda ko appartement, il y a pas de souci. Papa Fiston aussi pas avion. Tant que tu comme la Turquie, tu comme si on la Turquie, vol fallait au Kende, babino vol moyen lunga sous et lunga sous chose. Même jour où ils allaient et comme si on lobby nango, nous étions obligés de là, même si on là na compte ya compagnie, bah on est bah on en charge. Bon, tout ça là il peut l'aéroport, bah c'est aussi comme il y a la pénalité, bah cherche à miké. Ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Mouninga na ngai abi ah, l'ambiance non boza avion moko boke Canada yo et comme la famille non, le cola tant que bande ko tanga na P12. Est-ce que babi P12? Bonsomi. Tout le monde tanga na bonsomi. C'est doit pendant qui bonsomi za ki bonsomi, éducation za ki éducation. Biso tanga à l'époque na ba masa na ngai pili masa na ngai Lumuna. Lumuna azalaki mwana ya professeur Kabuya Lumuna. Est-ce que vous avez Kabuya Lumuna? Vous avez conseiller spécial ya Mobutu. Ah Lumuna, je te salue en passant na habité master numéro kenda biso moninga aujourd'hui chance ko mona émission na ngai benga ngai Kabuya Lumuna. À l'époque on a perdre les couilles. Est-ce que bana P12 bokomi? Vous avez perdre les couilles? Na Vespa na Yohana, P12. Donc devise ya bonsomi na habité ce qui est changeant tout ça la ndengo wana. Et ça la ka bato bakoti au boato basalise na posa yoko. Les gens embarqués dans une même pirogue n'ont qu'une seule, une seule ou un seul objectif, c'est d'arriver dans l'autre rive. Ezali bakoma na ngambu mususuana. C'est comme ça aussi. Donc bango te mabade ko kende Canada bango nyo surtout bakoma ki leur famille. Si ko tanga tanga ko la le konso yesu ko to bate ngana ko la te. Donc akoma asa ko la animatrice quoi. Ba masa o ba na classe ba lo ba trop ba nga ba to ba sa nuyete quoi. Kamala sa ndengo wana. Ah non, dormez, tout le monde dormait. Moi je vais vous surveiller. Effectivement, hier abane ko la te. Afin dika boy. Papa Fiston avant dika boy. Ngana la mo ki ba 3e na moni ya saka yo fanda ndengo wana. Toi tu ne dors pas habiter na la te. Na surveiller bino. Ah, c'est vrai. OK, y a pas de souci. Papa Fiston ti tongo camarade doit la péter, elle fait la so payer juste na tongo ba 9h boy. Tomati pa avion ti to quitter puis na Toronto. To quitter na Toronto pe wana ba formalité sur notre côté pe normal siko yé. Alors, ndenga yebisa kingai. Tango siko nga taxi na ngafala kele siko mutango aya ko zo ndenge nini. Oh non, ça na mutango discours so yate, bon Papa Fiston, c'est mon ami. Alors, je ne pouvais pas la laisser tango au moment où ngai na kina hôtel déjà booké, réservé et que chauffeur pas aux langa wana. Na yebisi bon ça va. Bata poto bata kandengo wana. Akondima ka koyamba yo et comme atanga koyamba yo comme premier alors allons-y tokende na appartement hôtel na bukaki hôtel na bukaki ça suite bien bakola la 3 personnes de ça na mbetu moko et ya king size na mususu ya single size donc autour la première tête ce qui va devoir regarder on peut faire ça ce jour ensemble mais 7 jours on et puis to lukanda ku oyo to vanda ensemble. Alors Papa Fiston na super camarade na ngai wana to keiti na hôtel na biso wana to kompe na hôtel. Papa Fiston tant que to komi sika bo na hôtel to komaki na hôtel na biso to komé pe na butu alors to vandi moi to crioter moi quelque chose to kiti na ce hôtel to lait to matière consort
na ote ko sabino kuna na mona kim camarade na ngai na Turquie alala kité to epele sous awa to bandi ko lala boy o ma solo to matin peu moi retard moi ambiance à 23h ngana fatigue la fatigue à voyage na se reposer muke na lali tangu na lali to lala na mbetu na ngai munene wana king. Alors j'ai remarqué so au lali mais bon mbalo so remarqué c'est comme si mutumo lali té oh na santé lokola mutumo lali té na la funga so na moni muninga nanga avandi na kwa mbetu aota la ngai oh na benge na komona ese yaya yo fatigue à voyage nyo surtout lobi olala gite to ye awa to melimo eloko mwa mukie siko ngona lali so ngona habité ngana olala te na awa kana ngapongite na so contrapé na Canada Canada akitoko boy ah olali te ça va premier te papa fiston aucune idée ça va ngana lali nanga na so na pongi na lali nanga pe très bien na lali nanga ti tongo tango etani ye effectivement la ipete na essayer pe la te yo ça évolue kabia ngala ngana ba olala la mingi te aya olala raté pour ani o tenga ala la ngate o ebi ke r wana bandoki babanda coopérer à partir à 0 r t 3 h c'est bon commis chaque boy ya là ça me le chaque fois ce gros ça banda ko semble à partir ba 23h55 au bandi 0 h couteau la prière bande ko commis bon banda de 0 h à 3 h ndeko ba c'est pas fisto ngala la raté bana 0 h ti ba 3 ba 2h30 bon bana ko la ba 2h30 tangu ba tuona ba kadia pemba ba sisi réunion ba diko so ba vient on ba kende aller ngapela lali bo komi c'est komi to peine o kaka o comprendre vous faites un esprit ah vous allez mission à conscience il y a éveil à conscience est-ce que komi taba wana yebela ka vision voilà papa fiston to comme na tongo sikoyo muninga na ngai bisinga no ça va na kita na luka sim card ya awa e console bloko ndengo wana comme ça na benga camarade yango na eba ndenge ni bakozwanga to bakozwanga te ayebise non mais t'inquiète ma chère to ko fana sika yango yo dans une semaine to ba na luka et sika to ko appartement il y a 2 chambres salon yo aussi chambre moko nga chambre to sanction pas sous ça non il faut la benga ba ngo ba la komi ah ça va asa mutu mukolo je ne peux pas insister papa fiston na tongo wana abimi pa kei. Alors moi je savais que parce que bagage to papa fisto na ba bagage ina bagage na ye eza wana pa na ngai na ndaku akei pa kei bon je m'inquiétais ngapela sisi je croyais que ba roya poto to kitana cette déjeuner aye umelinga na kitina déjeuner na matie konsoka ndengwa 12h PR baliaka na kiti sus na 12h wana na le ya saka te je m'inquiétais boyebi ke to komaki na to zoki na ba sim ya Canada te to bane ko sala ka ba WhatsApp ba sim la biso ya Afrique. Est-ce que vous avez dit très bien? Na me ko benga ebo so le kate. Na me ko benga ebo so le kate. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Papa fiston to comité ba 15h. Tara maki ba na tongo. Ba 7h 8h. Ti ba 15h. Je me suis inquiété. Tout ça ba pa na mboka oyo et puis ba na basi n'importe quoi peut arriver. Na robenga ndengeni numéro zati para bango pe na yebi muta numéro na robenga te. Alors qu'est-ce que je fais parce que na yebi adresse andako na bango. Qu'est-ce que je fais? J'étais obligé ya robenga maman na biso et pas na biso na benga maman en tout cas boy muninga na to yaki na wana na expliquer kana ndenge zalaki to comme na tongo ayebisi ngai aokende ko luka sim card ya mboka oya benga comme ça muninga na ya ko zoeme depuis akendaki bana 8h jusqu'au 15h to kende je m'inquiète. Est-ce que moi exacté que ne pas na bango que de retourner peut-être à bengi ya para mpona yeba oh maman lobi mais to que ne pas na bango ya musani excusez-moi maman habito que ne pas na bango te to que ne pas na bango pour ani pesa ka numéro so na numéro to benga numéro pa na bango habité na na numéro ya mutu moko te pa na bango raison pour laquelle na bine ngwana mais na adresse ka ndako bon boke de ka pour na za mwana batu na pesa ba maman adresse ba maman kutulu ba kenda ba bi ça va to kende pe le lote RC leki to kende kaka lobby tana nsoki ozala papa fiston l'ami n'est pas revenu lobby na ngoto lali na tongo ba mama ba kei sikoyo na lupangu na adresse on appelle ça ki bango esika camarade nanga fandaka na masina par exemple ba kei tikuna ba koti oh bobika kongo les la air moso ne okende okutilinda na coin
au pousse la boue lindala là oh nini qu'est-ce qui ne va pas mais est-ce que tu as une adresse en haut na matanga ton nini oh effectivement adresse oyo a pesa kibiso to adresse oyo na pesa ki ba mama ezali matanga ezali wana ba komia ba kuti matanga na lupango wana oh bato ba na matanga bon on comprend peut-être sanga matanga yango peut-être moi na wana ka deko là quelque part bon il savait pas imaginer qu'on discernait rien matanga bengana mutute ba koti ba fandi pe sikoyo mama sikoyo ba ndeko na ba otala ba bina matanga ne ba chaka siko photo ya mutakufi oyo théâtre ko za sunini abula ngando wana ba Nathalie photo Nathalie bando Nathalie photo Nathalie bando oh sikoyo natinda ki ba mama photo ya camarade na ngai wana oh mama Nathalie photo Atali catafalque Atali photo Atali catafalque oh ayebi sikoyo ndeko nanga oh mais est-ce que moi nango oyo ba voyage ki na ndeko na yo baza mapasa to baza ndenge nini est-ce qu'on a photo ça yete ouais non pour le kona yé ah mais peut-être baza mapasa on ne sait pas to blonga famille pe yana leki ba kokanaka ah bango basala ba famille ya malamu te nzamba basala grâce ko mwana ke poto kaka lobia o mutata ko fa bo qu'est-ce qui ne va pas batuni wasiko ah nani mama ya mwana oh mama nani mama sikoyo bakutana mama na bango mama camarade nanga wana boni mama solo ah boza bien boni bino yonde mama ya kingani nga mama kingani nga mama kingani zaka nga mama kingani mama songolo oh kingani oh yeyo kingani yeyo oh qu'est-ce qui ne va pas abino bisonde to sa awa adbenge na kombo mwana na yo oyo a voyagé qui lobby ce qui pas avant-hier na mwana na biso pour oyebi ke ba na bino bazaki na bazaki bourse ba kitanga na Canada na Toronto koso siko abeteli mama li solo ndenge mwana kitaki azomona na te e console yango wana mwana banga pesi adresse baya ko luka Paul numéro contacter bino ezali te oh mama marami ozolo ba wana ah mais oui moi na bino oh moi na biso oh wapi mama abimisi photo alakisi mama atali photo atali katafal lokola kaka bulanga no atali bando atali photo oh mama abi mais photo la ksangai wana ozomona te photo na katafal wana moi na la ksangai wana yende asa ya kokufa asala ki accident ça fait ce qui 4 jours ça fait 3 jours donc ça dit que jour oyo bakane kozwa yaya losambo efutaka yaya losambo epolaka te o yaya kobosanaka prière te eloko nyonso tozali kosala il faut tiaka babolongo na se osambela ndeko mwasi wana jour oyo akendaki bakutaki na ambassade bakabwai na moninga akei ye azongi mpa na bango so mpe na masina soki na jiso na changu kuna soki wapipi asalaki accident mortel jeune fille wana akufaki même jour sur place abi maman photo la sanga wana za fille wana tole la kuna ya masolo so beta masolo so mo la fiction so mo la lokuta o mo soki ndenge nzoka awe za katondolo te awa mangele kakate ya avocat awe za rakate vite goute ko awa te awe za solo na solo bo komi c'est que bien est-ce que komi Théo Ngandu Chilamwina, leader Ngandu Protection Service au commis, c'est que bien. Mi José, restaurant Mi José na Mada City, au commis, c'est que bien. Commandant Guilain, lady chef, toujours présent, au commis, c'est que bien. Charoufa, moi c'est l'équipe Bachnos na Mbongo, na Mibali, na Pérou, au commis, c'est que bien. DHL, Osako, on est ensemble. Maman fait ça dans séjour na journée pour combien c'est que bien. Maman wana beni maman ayena bango oh ya kapeme la cercueil. Ba kena peme la cercueil. Ayo moni mwana ngai yeyo. Papa fiston maman ata la cercueil amona kabi oh c'est pas possible. Talaga matanga ba liwa yo osachité heureusement bazaki na maîtrise. Maman on s'est maîtrisé. Alim la lampe là. Maman on s'est maîtrisé. Maman, on s'est maîtrisé. Atali boye,
mais yango mama alobi mama azaki lokola chair de poule mais ba se maîtriser ba bendani siko pembeni lisusu mama yebisi mama mais mama mwana na yo nga na monaki na aéroport aye kutu 1 heure avant bakanga checking ayebisi mwana nga bino bokoye kuyate pona bosa occupé yango yaki mona valise na bit oyo valise eza kuna zela to benga mwana papa fiston babenga ngai wana allo oui nani est-ce que valise ya kingandi eza o valise na ezali kutu awa tika mwana ndingo wana mama abino mwana yeyo asa ya kokufa tokelo kunda ye kutu lobi na ebite obolo bana ngana yebi makamwa te papa fiston mama na biso ba de ko ba se maîtriser ba bima ba ke ba na maîtrise pendant que on va kuna siko ba bimi papa fiston muninga na ngai aye kozonga mama ba yebi singelo ko moko te évidemment ba yebi singelo ko moko te pona ba paniquer ngai te ba sanga moko na sana yikuna muninga na ngai siko kotoyo aye kozonga oh ma chère ma copine tu sais que j'ai croisé l'ami là mais en tout cas il y avait pas moyen j'avais pas de charge j'avais pas il y avait pas moyen que je puisse t'appeler mon téléphone tu sais qu'il y a pas de crédit on vient de l'Afrique il y a le foyer crédit dans la carte il y a pas eu moyen en tout cas je fais très bien aïe mais je me prépare je crois que muninga ngo alingi na yete c'est comme s'il y a un peu de complications mais est-ce qu'on peut je peux rester ici pendant 7 jours et comme la proposition que tu avais faite là ton appartement il y a 2 chambres salon et tu vas nous faire il y a pas de souci je suis d'accord bien voilà mais je me suis inquiété pour toi ma chérie je me suis inquiété pour toi non pas de souci je suis une grande fille bon ça va bah yokani papa Fiston va vendre très bien balali na butu wana butu balali muninga na nga c'est que je remarque pas Fiston lui elle dormait pas ngana kolala bomo na ya fandi ka eza mbeto za king size munene nga koto ye koto bona ya fandi titongo mais moi moi choisi il faut le sola la raté na tongo sous ndengo wana quelque chose s'est passé na je me rappelle plus abima qui sous non je vais quelque part allez maman siko ya obenga ngalobi nango. Ma fille, oui, tu es où? Tu es avec ta copine là, non? Ah, maman, justement, d'abord, ça va, ne vous inquiétez plus, hein? Ne vous inquiétez plus parce que copine Nangawana, Ayaki déjà, Aïe, et puis ça va, tout le appartement, tu refais ensemble. Oh, Ayaki, copine Nangawana, Ayaki, on va monter un bon point, peut-être la tourner kaka. Aïe, bon, promets, ça si votre copine Nangawana, wapi, on a abîmé, et puis elle va revenir, il n'y a pas de soucis. Ça va. Tu peux passer le mois du solo mais tu lingite yo ozala et sikwa. Tala mama ya mayele. Ba mama to ba mama mayele yo mama ngai. Ya oza jeune fille mais ko mama. Mone michi oyo tu vas ko tuka miteme ya batu te mais tu vas ko penio kaka. Yo mama fanda ka internet, o finga ka batu mususu. Yo ba yebi ozala bana mama mais mama na biso ale ka internet fa finga ka batu. Ya Ozolo na nini background pour la bana. Est-ce que vous pouvez aux États-Unis, entre parenthèses, nan. Avant comme président, on les katana primaire, candidature, on la background. Papa non la nini. Comment il se comportait? Maman non il se comportait nini. Tous les aux États-Unis, tous les dans pays développé. Si yo maman musa na faire l'internet au finga rabatu. Yo papa musa na faire l'internet au finga rabatu. Ya émission yango yo radio locale télévision ya moni pour sentir papa vandi koto yo canapé maman va na se ba ya bo vanda bo tala papa ficha de ko loba na suka nango ko simba quelque chose maman finga rapport anini est-ce que yo pour faire la télévision o banda ko loba boy ba to ba mona yo il faut ko banda ko finga est-ce que komi o comprend le ko wana c'est que bien bo komi c'est que bien. Maman lobi est-ce que vous allez on a ça na ça va na lingi na puis rapport mais est-ce que vous avez voisin té oui bana Canada non déjà to message na voisine na so aller parce que ba africain donc na bete ko tour ba na ba tour kuna na expliquer ki bango pende muninga mona to bino arozonga na ça va to lingo ke ne kuna za na bango et bon to pesa yo message oh maman il y a un problème non kende kuna y a pas de souci papa Fiston na bimi pe na kepa ba voisin. Tous les Africains, tous les Français, non. Ma mère m'a demandé de venir ici à Panabino pour aller à la Camoka, l'ingité na salanga moko. Qu'est-ce que ne va pas? Ça va?
Quelque temps, maman je t'appelle dans quelques minutes. 10 minutes plus tard, maman la biso na baya ba fa ba bengi. Ta ba bengi, mutu kuta ya mi téléphone et ça li voisine. Maman va voisin yambi, allô, à tes mains libres. Allô, oui, ma fille, tu es non, je suis la voisine. Voilà, il y a pas de souci. Bon ça la biso au parleur, oui. Maman to kendaki kuna et pa ba camarade na yo. Camarade na yo o to mona ki na aéroport. Camarade na yo o na Turquie konso o na yo kuna o bien so mona te wana. Nzoka camarade na yo asaya kokufa. Tikolo baboy. Asaya kokufa biwi. Camarade na yo asala ki accident jour bon jour o regard so ba visa wana. Bo so ba visa tanga ozonga yo si transport na yo ye pas ju ye kuna asala ki accident akufa ki sur place. To komi wana pa bango to kuti matanga natali photo natali katafag neti kaka bulanga do atali photo atali bando est-ce que komi to solda mama na bango mama mama na cercueil to tala na cercueil muninga na yo azali okufa alors mwana na ngai yo zofana na esprit to yebita azali revenante azali swima be to na le mo bona wana azali muninga na yo te azali mutu oyo akufa azali kozonga papa fiston j'avais piqué une crise malamoko kambaki oyeba to esprit dire ba liodo maman malabo yeba ka mwana ya se maîtrisaki ayeba ke soka ba apesa ye message sika sa yemoko abeko koye heureusement pas fiston na perte de contrôle évanoui va tenir na divan je me suis réveillé après 2 heures du temps. Quand je me suis réveillé après 2 heures du temps na bandi ko tala na bandi ko kanisa bubu esprit ni ko na ikomona siko na bandi ko raisonner na bi c'est vrai, quand tu vas filmer qui m'attend, papa fiston, va filmer photo na ye amninga na ngai wana, va filmer na kata cercueil, va filmer matanga batinda linga na mona penda boye pona na sana ngoti awa. Na téléphone. Non, c'est pas possible. Tant na mutu wana na bali so kanisa dabi. Mais fi oyo to kenaki to kobaki na Dubai. Na Turquie pardon. Abaki na la terre na surveiller bino avion obimazwa ki wana ya fana yeka ba la lité tangu to komi pe na Canada na Toronto nu ya liboso papa fiston muninga bana wala la terre comment muto omeli ambiance muto yo fana mbeto ka be titongo atayo mo ata ko somnonete na mona ko suspect 2 jours dans la moni à la lité na mo escalalité sikoyo est-ce que ozalaki na contact na ye ozwaki ta ya kosimba muninga na yo boye abi je réalise que na tikala kosimba muninga na nga boye te mbeto alaki munene ngana ona na kotoyo yebe na ona ta ka king size ya munene pina ya roi size ya roi na king na tikala ko toucher boye te donc c'est que ça esprit ya solo et pesinga mutu ko soit papa fisho badi ko banga ko zonga na ndaku wana na bandi ko zonga kubanga ozonga ndako wana likambute na zu courage na zongi sikoyo to kende sikoyo to ba valise sikoyo na ndako wana ngana ko fana suwati na ko fana sur hôtel wana ti na ko fana pa voisin awa comme ça na lukandako na sanendako papa fiston to memani inde na ba voisin to continue ndako to fandi bo quelque temps après muninga na ngai wana ye yaya yo bongo na muninga na yo pe komela yo au sentir c'est que bien muninga na ngai wana aye alors maman on a voisin maîtrise comment tu vas ma copine, tu vas bien? Comment ok. En tout cas, ndenga sali awa na suis déjà à disposition mususu na moni to va na so sika morote ngai na ko soka ba valise na ngasa nini na kende on va se voir na école, il y a pas de souci na ba valise na kende. Non, pas de souci. Je me suis maîtrisé papa fiston. Pas de souci ma copine. Azui valise na ye accueilli. Azui valise na ye accueilli, je ne l'ai plus revu. Donc, comment qui wana, c'était pour éviter de cours après 2 mois. Pour te comment avant, rentrer académique après 2 mois. Papa fiston to longo nda kuana na comment on vend pas ma voisin ko banga lokola muninga nga ko menanga na benga ba mama na esi bango muninga ayako za valise na ye. Babi faut samba makasi. Papa fiston tango lo bakalo samba futa ya solo.
est-ce que dans moi il a kate na boza moi il a kabana il a kabasa ndingo wana mon taba longola pena esprit a longoli pena ko banga ko ti esprit yaya chaka mabolongo na se fou sambelaka. Vous comprenez? Tant là-bas le sang me foutaka et foutaka. Et si liwana te papa fiston 2 mois après yaya tangu toke na rentrée académique wana sikoyo na jupe sikoyo appartement ya ngai ya chambre salon konso kaka pembe na ba voisin po comme la famille na ngai na zo banga banga m'explique kaka rentrée académique tokei na kutani sikoyo pena bandinga na biso mususu ya ko bango basaka pe bourse do mutu na mutandenge na ye ngato yebala na muninga po ba pi do mutu sala makama ndenge taka makama poto okosa mudute toki okutela kuna bandinga so pe 5 ba masa classe boy papa fiston to koti wana za koti boy na couloir ya collège na kotanga komona ngote po abekota na mona muninga na wana bien fara de ye pa ye kelasi ay mon Dieu ngai komelinga libaba vie ngana mona revenant pour habiter au Kimate ma chérie nyonso to moni wana ndenge mama na bino akendaki ndenge makambo esalamaki ne pas père abeninga na mwa coin papa fiston ngape esprit na yebte wa waso nzamba ko tenge esprit to ndenge nini na obange susute ozomona bena mutuko il fallait que simba donc abarenga esprit bulu to simba ezate be teni pena boye sanga non ndenge mama na kendaki kuna ndenge salama ki boye ndenge salama ki boye tout abetelinga nyonso tout abina bana ko mona nyonso tout moi je ne suis jamais parti na sala toujours na yowana tu es ma meilleure amie na linga ki yo oyeba vérité nyonso ba yebisi yowana yango wana ngala salaka accident même jour au tokabana kana yowana tu seras la terrasse non après vous êtes dans la terrasse to moi ji to le moi sandwich ma shawarma to keli wana ngala salaka accident na kufa mutaboma ngai mama na biso yaya mama yo bongo na mwana donc ezaka so baba soki mutakufi amona ka mutaboma ye ay mama na biso mutaboma ngai likolo ya jalousie pona nini ngana kende poto pona nini ngana kende poto fala kende poto te na place wana il fallait qu'il y a kende mama yo bongo na mwana yo mama mukoko sa na poto ndengo wana mwana ke kotanga yaya mugulisa makambo njoka mama zalaka ndoki na ebite mama zalaka ndoki to kende pa nani mama na biso misala mabe mama mutu aboma ngai yango wana monaki tangu mama na bino akendaki kuna abandaki kokamba kamata boyaki makambo wana. Elle avait compris que nous tenons la démarche sur la vérité. Donc, vous avez chemin au yangai, tromper pour nangai, yo muninga nanga pire pour ne pas informer yo. Ce qui va tout ni. N'abi que liwa nangai kuna et misi désordre de la famille. Désordre de la famille. Si comme linga les qui nangai a voyagé naba document citoyen mais ne aller après passeport nanga ba komona ngo citoyen national zo qui ont déjà les qui nanga pas voyager te maman asali ma bé yango nyo surtout film oyo na lingaki omona pour osala témoin oculaire pour aller muninga nanga ba muninga na ba ile kamute yango na ko informer yo ça va ngana ke yo mona souté papa fiston akenda akota sur net akenda na couloir ya université akatisa boy elle est partie tilelo ni solo oyo e utiko leka na ba 2021 awa après la maladie tout ça biso pas fisto voilà tango tala ka no tika to beta li solo pona opener mususu yaya est-ce que to bandelaka qui vous dit qu'il y a pas de contact entre les morts et les vivants? Qui vous dit ça? Moïse a kufaka te azonga te. Bon, ne jugez point. Moutuna mouta sur ndenge na ye. Mais tala, ezana bantu ba ko pesa ba message. Yaya, prochainement to ko bete la bino solo oyo très et ça la accident na masina. Na so bongo ça na kata kaya. Muta kena musala akufa na trana ma ya ko pesa sango kena kufi. To ko bete le solo wana. Tala ndenge muninga ayaki ko informer muninga na ye na liwa na ye ke mama na ye abomiye passe na motema bandeko liso na biso esuki awa. Merci na Mike Josh sponsor na biso ya munene wa la kabongo les États-Unis bandeko bo commander ba maputa na bino ya super wax
ye akuzula ngo à partir ya Vlisco baby Vlisco zali compagnie kaka moko oyo basala ka bongo ba super wax bo moni mama oyo a exhibino ya kombandaki ti ekomi ba témoignage bando ya bando mona pour komona que il y a des Congolais quand même qui sont sérieux au basala makambu ezoko mona na bisa ba ya olungi montre nyoso ya bien commandé na Vlisco. Sur ça, le numéro a été Bengabi. Souvent, il y a une ligne, quand on a ligne, on a au commandé. Merci à Maman Charlotte Caputo, sponsor, on a vu ce pays Moussou, habilleur officiel, il y a un habillé Maman Charlotte Caputo, merci à réalisateur et émission Oyo Chris Larize Pelende. Merci à assistante Naye Winnie Larize Pelende. Merci à Claudine Larize Pelende qui a été du côté de la lumière. Merci à la coordinatrice de la chaîne Oyo, Maman Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Vous combien? C'est qui est bien. Alors, Mbotenayo Nathalie Wanga, combien? C'est qui est bien à Brooklyn. Portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap. Et tchara. C'est ça. Ça, c'est le nom? Ok, papa Fiston, papa Michel, va Colline Nanga Hollande et Komi. Yango nazo fungola. Nazo fungola ngo sikoyo. Yango yo natala ba wax super nangai. Na senga ki 5. Na tala peso qui komi 5. Na la confiance na yo. Papa Michel, na papa Fiston. En tout cas, naza ne sengo ya makasi. Ba kade ya ba kolie koma kaka e. Oya bana nzambe. Ekoma kaka yangoyo. Na ba papier botali. Yangoyo. Oye, oh là là. Na ba super nanga ekomi e. Yangoyo. Ba super yangoyo. Namoni. Ba super yangoyo. Ekomi super moko. 2 super. Yangoyo. 2 super. Yangoyo. 3 super. 3 super. Yangoyo. Et mon ana témoin yangoyo. Ekomi. Yangoyo. 3 super. Tozongi lisusu. 4 super. Wax hollandais. Yango papa Fiston. Papa Michel. Yango ekomi vraiment emonani. 5 super pièces ya super. Siya. Yango yo. Nazwa yango na kombo ya Nzambe. Na bandeko na nga batindeli ngai. Papa Michel aza na kati ya États-Unis. Mais asali effort. Atindeli ngango euti Hollande. Ekomi en Espagne. Nazui, nasepeli makasi. Ok, bah gros bisous, papa Michel. Bah gros bisous, papa Fiston. Et mon ami. Yangoyo. Yangoyo, 5 pièces. Oh là là, attends. Oui. 5 pièces yangoyo. 5 pièces. Nazui. 5 pièces. Et mon nana kakaka Nazui. Et commis. Ok. Allez, basta. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud.
dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte n'Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.